baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, papi gene, nazala moninga na yote, papi gene. Nazala moninga na yote, papi gene. C'est impérateur et Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi gene, tolobe la vie. Est-ce que nazala moninga na yote? Est-ce que nazala moninga na yote? Papi gene, tolobe la vie. Nazalaka, moninga na yote. Je ne suis pas ton ami. Papi gene, tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Solas Kantus papi gene omoniango José de Londres Sida Bilele Nazalaka moninga na yote papi gene. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi Nazalaka moninga na yote Papi gene yo ebite azalaka moninga na bisote ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yote papi gene. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Chers amis, to pesi binombo te partout, vous disposez encore maintenant pour la biso na tolobe la vie officielle. Merci na bino nyonso awa toza na Bruxelles. Toye Bruxelles kokuta na Bokechua Yambo. L'actualité oblige. Oui, pourquoi tu na Wayambo. Alors merci Nabino tout. Bato Bozarawana, merci la grande équipe à Tolobe la vie. Washington, merci. Jérimo dans le Canada, merci. Et Didier, merci. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Nabanzo, merci encore. Et nous avons aussi sous Platini Chipamba, Émile Bamba de Zurich. Merci, merci Nabino tout, sans oublier Yananga Ikula Mambo Kadima. Il paye des bocaux Benda Télévision. Ouais, mon beauté. Oui, merci beaucoup, Papi Ged. Merci beaucoup, Tolobe la vie. Nazala Moninga na été, Nazala camarade na été. La fête n'est pas bien. La fête n'est à Romon, même pas la fenêtre. Nana, tu as la vision mon côté, tu ne jamais. Tu as la vision mon côté. Ouais, mon le kobota ma bogar na âge na ngame melanga ngambo. Oh. Ouais, bakola gâté, il on est toujours nzamba zo salanga ke nazalaka. Les yeux d'une biche nazo couler loko la biche. Nzamba pesa nga pouvoir oyo yoke moto ko boto la ngango papa na maman déjà ba bénir ngai ba laksanga de la nzambe. Papi Ged, merci Seigneur Dieu tout-puissant, le créateur d'univers. Tata Nzambe conduire dans la vérité. Oh, toi, Zoboni, sa vérité. À tout en a, ali-moi. Tata Nzambe, koko nanga babenga kyo Nzambe, pozali Nzambe. Nzambe, bazalami balete na se amo, Nzambe, bazalaka moko, le créateur d'univers, le créateur de ciel et la terre. Tata Nzambe, merci. Pour pesanga mabelo, il y a aucun pays du monde de côté de mana mabelo, on a les lots moni, Congolais, Congolais. Bateki mboka na bango babomi spiritualité na bango na kobengo na komba bakoko po batombola kyo na minoko na bango babenga kyo Nzambe babenga kyo Nzapa
babengaki yo mungu baba, babengaki yo nzambe ya mpungu, babengaki yo nzakumba, na kobelela Seigneur Jésus le roi du monde, alobaki tout est accompli. Alobi akolongola te akobakisa te. Yesu Christ atindi te ke ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais ba kobotola biso mabele ezali Congolais ye moko buzoba, Congolais ke na idolâtre eloko nzamba boya, Congolais ke na masanga, Congolais ke na bibina bina, ba étranger ba priaka na bamboka na bango ke ba revaka il y a un jour bazwa mabele lo metake Dieu existe. Bakozwa mabele na biso te. Seigneur Jésus alobaki bolela mpo na ngai te, bolela mpo na bana na bino na mboka na bino. Epo alobaki ngai nzeta mobesu nazoki bongo bino banzeta kokauka ekozala ndenge nini. Bino ngai wana boye yebisa bango boye, yebisa na bakongole bafaux pasteur bapetit magicien batangaka kombo na ngai na baeglise na bango te mpo baya na tinda bango te. Et puis Seigneur Jésus alobi, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Le kumuna mvulus kimbangu kolo histoire. Nzambe ya kimbangu ya 1921 azali nzambe ya bokechua yambo yaki pona loposo moindo. Problème tozana ngo ezali deux problèmes à trois problèmes na mboka na biso na république ya ba Rwandais ya ba Ougandais babotola biso spirituel. Spiritualité na biso eza kokende. Ya moni ba Congolais bakomoka batama boma, ba Congolais bakomi lokwa bato bazotambola batie mabanga na kati ya tono. Soki to réussir ko saisir to zonga na spiritualité ya mvulus kimbangu, ko zonga na idéologie ya bakoko na biso te to ko perdre mabele. Avant to zwa économiquement, il faut to koma na spiritualité oyo babotola biso yango batia biso na spiritualité ya banzambe ya baétranger. Pourquoi dans le Bible mon frère bien-aimé Papi Gen tolobela vie tala barab bana spiritualité na bango euti na prophète Mohamed omona Dubaï ezalaki désert lele koma grand ville. Tala ba Iran ba bundana mindele, tala ba Arabie Saoudite parce que ba profiter na richesse na bango. Comment un petit pays lokola ba Dubaï, ba Qatar, ba Koweït, ba petit pays wana ba se développer na quelques secondes pour ba comprendre ki mindele il faut bazala dire na mindele yango moni mindele ba respectaka ba arabe, mindele ba bangaka ba arabe. Mais tala biso to bomi to wangani grand prophète Mvulus Kimbangu ya 1921 oyo amona qui passe 30 ans en prison ake kosisa missionne la kata prison ya Katanga atiki biso na 1951 pour na to développer mboka to libérer mboka na bato fe bazong sa conscience to zonga na idéologie ya Mvulus Kimbangu pour to bengana ba étranger o ba envahir biso ba botol biso mabele o bande kuna biso ba libéraka biso le 4 janvier 1959 na Lukumu na papa Lumbumba Patrice Lumbumba o azalaki na 35 ans a sauvaka mboka na papa Kasavu Maréchal Mobutu yango la Papi Gen na pesi mbote et pas Petit Moïse Bokecholo Ngombolo. Pourquoi Petit Moïse Bokecholo Ngombolo pas aller inspirer la spiritualité ya Mvulus Kimbangu oyo a sabotami awa pe a 6 classe awa akenaka université a zone ndako na pesi Lukumu pe na remese mama Didi asuta mabolongo inda mama Didi mabolongo inda mbote na ngwana na remese Maruisi baende kombele kele motaleki mabenda tout le faire na Valère talaka Congolais con alungwete akokanga na mabende photo eso mwana ngote ke kizengise za na kati wala so babine kanga ne ke kwa fiki na olingate pe ya kana lemba so babine keno kanga na échanger a olinga ngote po bata mais Congolais akeno kanga mabende apesa mabende abato Valère apesa babula Antonium Valère apesa montre à London Bridge Valère après ça statut à liberté américain Valère mais Congolais pesi mboka na Valère te peuple ya ndenge nini tsheri monga papa social quelle sorte ya peuple quelle sorte ya nation. Réveillez-vous mes frères et sœurs, réveillez-vous, il est temps. Les Zaï aux Zaïrois d'abord mbote na Maruisi baende
mbote na honorable Alemboyo ya mama Magimoyo na Mekelen, mbote na mama Beatrice Loko motema munene lokolo Océan na Mwanda, mbote na Maserati mama na Genesis Maserati mama Kipavita na pesio mbote na mama Ebali Azai na États-Unis, mbote na mama La Joie na Madrid na Espagne, mbote na mama Ndingari na Dakar, mbote na mama Mongala na Lyon, mbote na mama Déboulonné ya Déboulonné TV, pe mbote na bakombata fantôme na mokili momba, mbote na bana bilaka ya Mvuluzi Kimbangu. Rendez-vous eza moko le 25 novembre na Arena. Voilà, maman là-bas les États-Unis, je viens vous sommes dans la question de Tébélé, na okutana na Wayan Olinga ouais, maman là linga omi. Ah, maman mbote. Alors Wayambo, actualité zali awa OK na cimetière, OK kolala na cimetière et lobisi ba Tébélé. D'abord, OK ne usani na cimetière. Non, Papi Gen, moni neti nauti comme ça le lao briefing. Nauti koyebisa yo histoire. Parce que vie à bateau, vie à nation etambolaka na histoire. Bamboko tovandi Belgique na France au mona bazwa aéroport à munene batiango Charles de Gaulle. Ça fait de Gaulle azalaka moto bitumba mais asalaka tout à libérer France. Neti na lobaka Lumbumba Kasavu Mobutu batikelaki biso nation. Mais au mona na bitumbo toza nango il y a bato babani maboma bato baza ba fou. Ba Congolais na eko mona pe ba Congolais belé ba bata maboma ba Congolais bazo réfléchité ba Congolais ba mitrahi ba Congolais ba trahi indépendance la biso plus grave ba Congolais ba tiki ba pays voisins exterminé biso au Kasabiso toboma ki ba Rwandais na Kigali toboma ba Burundi na Bujumbura toboma ba Ugandais na Kampala toboma ba Kenya na Nairobi toboma ba Tanzania na Dar es Salaam. Lelo ba botola biso mboka Papi Gen. Ba botola biso mboka mais on a le que république n'existe pas, l'état n'existe pas. Na tango ya colonisation, na tango ya esclavage ba bundaka pona ko sauver mboka. Tovanda totali ba leader d'opinion, toke wana ba leader d'opinion lokola ba musicien lokola soi-disant ba bengango ba pasteur ba bato ba sauvaka nation. Un artiste a s'engageaka pour musique et ça ba jeu de ba œuvre d'esprit. Mais musique est la vitesse moko boko comprendre te. Place muyo moto comité mais musicien ko comme sa message na 4 coins ya planète sans frontières. Sans frontières. Donc baptiste na biso ba musicien ba kasa ba sa ba éternel. Ba kasi ba gangi peto na ba peto farira double sexe. Petit magicien sans valeur. Oh le loi kalisi ki azana gloire ya Nzambe. Ok Nzamba lobi même papa Kimbangu et le bas papa Dangena na ko joie jamais gloire ya papa nanga. Mona boto la papa gloire te. Mona boto la maman gloire te. Mona to komi millionnaire to komi il faut za la kana se ba par rapport ba mona de banzambe na biso. Papi Gen Tolobe la vie na ki na ba prière na bundela mboka. Merci, on a ingénieur Steve Mangon, niveau combat, non, Matisse, il faut faire attention à ma micro, Yabatou. Pourquoi il battait Congo, la Zazoba, on a gagné, on a gagné l'autre côté. Et là, on a gagné des vérités, peu côté à peuple. Na Talaki, merci Nabino, tout ça, peu beaucoup, lelo, na salanga émission. Na palais, na bureau Kagayango, Papi Gen. Tu péquis sa musique. Pourquoi? Musique ya Kofira, Werera, Farira, Jibira, bango tout va faire tout bouilla na diaspora. Pourquoi? Pour ma musicien, na baza m'accompagnateur. Bazo soutenir. On dit que moto à mon bazo boma, Papi Gen na wayabo, avant le silence, à sa complice.
oyo alobela abundela mboka te alobelaka ayembela te silence odénonçaka toza complice ntango oza leader d'opinion ça fait bato bayokaka yo bato babinaka na bafete bato baexaminaka makambo mais il faut jouer rôle ngai navandaki na bapriere na ngai natalaki ke awa farira tokendaki le 20 à le 28 tokendaka na gare de Lyon oyo Emmanuel Macron dictateur oyo aza kosoutenir ye abetisaka ye na Louise Museko bona Kagame babetisaka ye na arena série ya covid obiki bana ebele bamemaka ba covid na ndako na Bercy baboma bapara mpe bakufa ebele tokendaka kolekisa message pour en tout cas armée française tobundaka na armée française na gouvernement française tolekisaka message na capacité na biso nakanisaki Emmanuel Macron akocomprendre badega esalema wana mais namoni acomprendre yango te nakotaki palais kani nazalaka nakotaki bapriere nabi bon tomoni toyaka poto Papigène moto baka lobaka te ke toye poto tokokufa non tobaki toyaki koluka mais naye koexamine nakoya koluka tokufi ebele mpe ebele tokundami libanda tozokundama libanda par rapport na ntango akale yaki mwana poto akufi ebemeni fe zonga bazongisela bapara mpo bakokunda lelo na bana na biso moko bakoma kokunda biso na libanda ya mboka bato mpe basoma baassurance ya liwa ke soki akufi fe bakunda yao mboka na te ya danger spirituel Papigène ke totikalaka na basimitiere ya bapaya meme Joseph mwana ya Jacob ntango bakundaki na Egypte abaki non mikuwa nanga fe bozongisa na mboka nanga mais biso totikala nyonso nezo contribuer na spiritualité na biso bazaiwa Papigène natalaki ngonga boyebiki tokelanga na yo na moma moko oyo akofira obiki yo moto filmaka ona bakaki famille ekopandana parce que bazoyoka te ke parmi bana na nzambe bakolo mbokana nzambe apesi bagrâce moko boye epa bato bazolanda biso baboketi wayambo nzambe apesi rabi ife napesa mono parce que mono aza courageux mon fils bien aimé boketi aza courageux akrasaka na bato babibengaka banzambe akrasaka na bato babotola ngai gloire mpo bamusicien na bakomi na bagloire tolobela vie nasepelaka titre opesa télévision tolobela vie ça fait tolobela makambo ya mboka olobi tolobela makambo ya France te Belgique te Maroc te tolobela vie ya peuple na biso tolobela qu'est-ce que se passe 63 ans après l'indépendance pourquoi mboka etongama te il y a quelque chose ton a problème à spiritualité yango na Papigène nakendeki ntango nakomi nangaki naki kosala les mêmes places oyo nalobelaka kofira o miziki nekatanaka mpe wana lelo mpe esalema bonjour à ma fille Didi Stone wana mama wana peti na ngai ti Didi Stone papa na solo nde biso tola bonzambe na makanisi ebele bonne chance zalaka sage nayebi koya mayele makasi Didi Stone batela baleki no mibale batela mpe mama Lia mbote courage mama Lia on a grande dame mais mama congolaise zaïroise biso to respectaka ba mama biso to wana ba mama Didi to respectaka il faut respecter moi so abotelo bana pourquoi on a respecté ba maman mungala ba maman Mazerati ba maman Debulo ba maman basakala ba kote po ba maman bana pouvoir moko ba koki ko détruire pour ngana on est dans la mer il faut qu'on respecte beaucoup discuter mais respect faisala ya on a bi respect na mama Lia nazol bana yo na ye problème su moto on appelle ça la peine moi si na palente
mais okomi kaka koleka kodénigrer mama lia tokoaccepte te biso tona bavoix ya bamaréchal Mobutu otumoli maréchal Mobutu otumoli bamama lelo bokecho wambo soko otumoli bamama omanke bamama nga na kotelema na kolinga bamama lelo baza violé bamama lelo baza nulle part omoni basi bazalaka ba trop de fragile donc lelo bamama il fait topesa respect na bamama na biso mpo bakufi ebele mpe bazokufa ebele yango omoni nakendeki mpona kosisa carrière orgueil nakendeki kobenga milimo ya bandeko tu bakufa na Europe bazaiwa o bakundami na basimitiere tu na mokili balibanda ya mboka milimu na bango bima na batombo eya kobundela biso le 25 novembre mpe nabengi lisusu depuis l'occupation bandeko na biso bakufa injustement basala eloko te babomi bango na mbeli na minduki oyo bazokufa ntina lelo bauta na babeni na bagoma milimo na bango ekopanye biso na bitumba oyo parce que balobi makila ya bainocent bakufi na ngonga na bango ekokaki te okati moto papi gedi kingo obomi bokecho wa na munduki est-ce que date bokecho kokufa yaki na munduki ube okati bango brusquement batona milimo na bango eza kotelengana lokola ye farira double sexe double canon akomi loko akomi alobi azwi mobala mondele mpo abanobima mibali na liboso oyo musicien wana après na Kagame aoki gu te tantini farira te papi gen naloba no na molimo depuis nayeba yo namona otya ina te lakisa misapi na otya ina so mobala komi otya ina tobengeni ati ina akomi otya verni ngai bokecho wambo bato bala nanga bamona nakomi otya verni nakomi otya biloko matoi naboyi sengle na ngumbi mokongo misu na kati komoka exeter na cornebef farira okakoma na monde wana balakisa gloire ke mokilo eza ya yo yango nakende oyebisa ke mokilo eza ya yo te oza eloko te kobanda ntongo farira oza eloko te kobanda meme litanga ya maya na kelele oza kovivre baere na yo oza kovivre bata na yo farira na nkombo seigneur dieu tout puissant le créateur d'univers na nkombo ya bamort tu wana na nkombo ya souffrance ya peuple wana le 25 novembre farira carrière no asuka yango oyo voyage no asuka yango oyo mpe miziki no asuka yango oyo celui qui tue par le peu périra akomona force ya nzambe oui bakosécurize ndenge betimidation ya papamba iyoke dictateur oaresira koboma peuple tout omona ni peuple moko dictateur moko abi ngai na moto ya makasi na kolimine bato tout etikala jamais kosalema farira alekaki papa wemba te ere nga nayaki poto awa alekaki ngai te mpe ndenge naza boye akolekaka nga na rien mpo aza na rien mwa mbongo azozwa eza mpo azolia kaka na ye moko akendaka nango na toilette aza eloko te farira bakosa yo te emmanuel macron bimisa bachar de combat emmanuel macron bimisa bagendarmerie emmanuel macron bimisa batigangi akokoka biso te tozoya na force ya seigneur mpo na biso problème na biso eli occasion n'est pas raté tolekisa message na mokili oyo balobelaka israël na palestine nakasi le 25 semaine prochaine bakolobela zaïre pendant 2 semaines toali awa
bakolobela ka makambo azali Emmanuel Macron bakobengisa na parlement soki babengisa na parlement te Emmanuel Macron akodémissionner po ekozala bitumba soki ministre intérieur ya France arrêté lokonate gouvernement français bokosibir bokoki na Burkina Faso bakoki na Burkina Faso kuna kutu bataki base arrière hélicoptère avion de guerre bakoki na Burkina Faso te bakei bakoki na Guinée Conakry te bakei bakoki na Mali te bakei na Niger bakoki te lelo na Mali jona kezo ba rebelle ya ba réussi bakimisi ba rebelle na bango lelo Joana France avandaki ona soki 20 à 10 ans ba rebelle wana bakendaka te mais lelo Joana koitana lelo abengani ba rebelle a récupérer bambuka tout basuko France ayaki kosala nini France azala ba char de combat atie pété na Mali atie pété na Burkina Faso kaka makambo ozomona lelo bandeko ya France ya Burkina Faso bami libéré biso toza na même problème batela biso plus de 250 groupes armés na mboka no po baextreminaka pe yango nakendeki kolala na Papigen nakendeki kolala eputa nakomi na cimetière ya Rena wana eloko elekelaki ngai namoni ete batandelaki ngai éponge na bakuse omotango nalali ona natelemi elamba ebebaki te basket nanga ebebaki te naokaki kimia moko na kati na ngai matoi na ngai efungwamaki ntango na sisi koprie mpo nayaki bapriere koma nakoki koboma monde ya ténèbre obi cimetière ezali place moko bato bakendaka repos ya libela ozomona batombo me bamilimo mosusu eza kotala ngai babi batali nga na kati na ngai mais pourquoi mwana mobali alelaka makambo mboka na pourquoi bandeko ne bayokaka te yango nalobaki fe na touche po Farida ntango azwi 54 visa bato bakanisa biso tokotikeka boye mais tobande kosala tobandaki mobilisation avant mais il fallait tonyata ye na place wana parce que tokraser petit démon na ye wana yakasi na kindumba na ye na double sexe na ye yazokanisaki biso tokobanga Emmanuel Macron France ezali bapays moko ya badroit ya badémocratie na makambo ebele Emmanuel Macron paza na limite na ye bapekisaki bapalestinien et puis jour wana le 25 bapalestinien mpe bakomarche mais yo oza na interdiction kokota France te kasi yango nalingi nakomisa na place wana interdiction pas interdiction molimo elobaki fe nakende un guerrier abangaka te so nzambe alobi tellement wayambo lève toi marche nalekaki wana na frontière baomona ngai bambila mpe bamoninga mese boketu lekala na okende bon yo kasi mboko ka France bayebaki teke boketu akoti wana bayebaki te Papigen nga saka base te nalobi te Papigen nana ya no pena apale donc natikelaki olibele pa mama kocompare bitumo nazobunda na bato basese te nga aza mandia te dabe ese nga nakokosola na Farida nakokosola na so ndenge nakokosola nga nakokosola na Félix Omie po amaster na ngai natambolaki na ye na bafete na ngai Félix azoya bato wana tozomona bakombata bafaux kombatana akobenga Félix ete à l'époque ayaki ya Félix alongwa ake pare epa na ye ngai bato ya Félix nakoloba te po makambo soki fe na bomba combien de fois basengeli boketu yaka tokosécurize yo tosomela ndako na Gombe kaka na gouvernement na Félix so nabi lelo lobi nakende nakokende mais nakozala nga na bango to andenge moko te nga aza un homme d'état nga aza grand nabotama grand naso nazobunda mpo nayebi naza na mission ya nation naza na mission ya matériel te naza na mission ya badipi te ata so olandi sur base ya vie yo yaka
bakare pe ya danse na nango oyebi evanda pe ole misusu batona baoganga bakozwaka yango te natongeli pere pe arche de Noé ya kitoko bapeplisage ezokota place nga nabotamaki na ndako ya potopoto na ndako ya ndele natongi ça fait toya ndenge moko te soki oke mpe na kini okuta mpe evandi mutu ifesala tozobundela matériel te nakobundela bese nasi nasalaka yango natanga boketu premier oyo nga nasala na CV na ngai bakokomaka te ti mokili kolala mpo na miyebi Papi Gen bref tozonga na lisolo arena nakendeki na dimension makambo monake mokili eningana pourquoi boketu aningisaka mokili pour Dieu avec moi, moi avec Dieu, ma force ne vient pas de moi, ma force vient de l'internet. Non, vous Papi Gen, est-ce que tu as ça? Il place bakuna ba parara bango. Il fait ban ma bokke tu as bien pour na tini bango ba nous visiter ba cimetière ba para. Mais depuis bakuna ba para ba tikala ko kendete. Grâce na ngai nde balongoli soma ba cimetière bake et puis bango bakeno sala théâtre. Nga na kei pona na ibisa farira tantine farira ozali eloko te na kendeki na sali okena na baeglise ba pasteur e ba église bandaka lene ba église ba congolais e bandaka lene kasobit e bandaka lene e sila lene pourquoi lene 16h17 donc ça fait 12h 17h montaki kako prier est-ce prière ni no mona nengon nga la salika prière à 4 minutes nous te bonaki na ko dépasser 4 minutes te 4 minutes na lobby tout na molimo après tant on a zongi na pesi ingénieur Steve Mangoy mais et sorti de la kiote erreur là mais tozo zonga tant ka baté boba monde à ténèbres gagne babobi farira akuma kufiko spirituellement za kufa voyons na tout nos questions proposition de baninga na yambaki babe masombo na pesi mbote belé proposition oyo bandeko baza ko sanami babe mais na okipo ba combattant musu balobi ya kosolola ya dialogue est-ce que nzelo bango baponi ya kosolola dialogue eza mabe est-ce que il faut kaka koke na système ya lumbe lumbe pour lumbe lumbe pe bokena na ndenga ya mbana mais et pesi ni lumbe lumbe est-ce que dialogue proposition ya baninga ko bayina koza mabe non kosolola bango est-ce que biso to bundeli musique te musique ezali arme ya distraction aujourd'hui na kati occupation musique na ba pasteur ezali bateau ba détruire le peuple tant on a zolo ba non na ko so est c'est mon alukala sur na Kagame a occupé mboka na ngai c'est mon sur na Museveni ba occupé mboka na ngai c'est mon sur na ba lettre na bosani on a komelaki Emmanuel Macron ba répondaki ngai na komelaki premier ministre ya Belgique na komelaki ambassadeur les États-Unis d'Amérique ba répondaki ngai est-ce que combat tout au sali to bundi combat ya musique est-ce que Kimbangu Lumumba Kasavubu Maréchal Mobutu babundaka combat ya musique les canisionnés za mabe même mabe makasi on est combattre c'est na robanine miyibi ba flatter mais batona babunda tout ozala na bango awa na bengi mais justement eloko nesali a tourné non mais les calicité mais les calicité pour te soleil biso toi tu pas que soit distraction en Europe pas que soit musique bitumana biso za musique était on comprend bitumana biso za musique était et za bitumana biso eli mabele na jour bano bitumana biso za farira te bato farira l'extra message na makambo ezolo kala mboka te alobaka te wirira alobaka te
bauti kosala nzembo na bango soki ya oyo bango tu basala nzembo te contre Kagame, Museveni, Félix Tshilolo. Basala yango te. Bakosalaka pe yango te. Mituma na biso yalite ke négocier avec les musiciens. Ba musiciens bazali ba accompagnateur, bato ba détruire mboka na biso. Bazomona ke bato wana ba Félix Tshilolo ba Mbemba ba Mbusa la Mbusa ba Kato bazomona ke bato wana ba teka mboka mais bazota la part na bango ya ba gâteau. C'est ça. Combat na biso ezate ke ngana konvara na kosora Farira a dirigeaka nini. Farira azali leader d'opinion lokola ngai, leader d'opinion lokola Alpha Blondy, Werera Jibira. Bango moto baza ko soutenir pouvoir sans pouvoir, ba soutenir lobby ya Kanambe. Tomonaki lelo ba ko soutenir moto kuta tsali sécession, a tribaliser mboka, a bomi mboka. Ngana grovana na Farira likamoni. Tala niki jeunesse ya Kisase baby na République ya Kinshasa. Bana yolo bana bambeli, bana mombele na bambeli. Baje na bandal bakokoma kitambo te, oya kitambo bakokoma bandal te. Place bango ba baby si ba jeune. Lelo basi bakomi ba lesbienne, ba jeune bakomi ba PD na niveau ya Kinshasa. Et ye to e mati makasi. Yazo préféré ba jeune bakoma ba PD. Bakoma lokola ye akomi abebisa ba jeune naza la valeur te yo nangina bisoke tout le monde a ba grand calais baka indépendant tant tozui occupant tant parle bolikamo kasavubu lumumba na kalonji pourquoi batola ba yembaka. Il y a des jeunes qui ont 30 ans, 35 ans, qui ont été libérés. Mon frère, Farira Zé le côté Ngaï, Nazolo na Kendeki, Nasalo na Kosala, na Leki Awanatolo de la vie, toujours mobiliser le peuple qui les 25 couilles de la France et copé la moto. Degré de force dans tous les cas de figure, semaine prochaine, tout ça à Paris. Na Kenaki Paris. Nazozonga pe Paris. Ne parez pas à Paris. Mais pourquoi pas? Un leader. Toujours avant pas dire que. Est-ce que na France, na boma français, il y a na boma français. Depuis d'abord, il y a un mondial non na boma. Bon, ce qu'on a qui n'était ndengine. Loi nini contre qui? Obi ki bakanganga ta na ekoyeba. Ba français bakanganga pour la makamba 2015 babina ngana boma Kagame na Kanambe o bakateka bakanganga te mais nazolo dans la face du monde li kambo bakanganga na prison pour les en prison au na libanda te na salaki 1 mois ba ibisinga na ngaka na boma Kagame na Museveni ngabi oh mais batona babomi epalanga bazobomi epalanga Rwanda tongami na makilamba aujourd'hui. Emmanuel Macron a payé 22 millions de dollars dans Mindouk pour à soutenir Kagame. Papi Gueye. Erango ngoto koma histoire. Erango ngonde konangai. Ozo sala musa petit journaliste, mais chaque citoyen a évacué ce qui te télémité, ce qui te mis liberté. Moto moko ko libérer biso azate. Ya ngwana moni na kendeki ko évoquer na talaki ke il fait na bouger monde ya ténèbres na bouger monde ya ténèbres na moto lobi o akoki koloba o afingi akoki kofinga na zo bundela batwana soki le lombo kezabie peuple ko defama pate soki le lombo kezabie bakoboma peuple zairwate soki le lombo kezabie chinois ko futa peuple $100 par mois te naza ko bundela ba valeur combat ba valeur. Mais comme telle musique qui a la complicité, il y a qu'à protéger l'occupation, il y a qu'à faire rater, il y a qu'à ouvrir rater, il y a un pasteur, un petit magicien.
tokomi kobunda combat ya biso na biso po ba monsieur va se retrouver ba intérêt na bango il faut ba protéger ba criminel et qu'on les capte tolobela vie yango ngoni na kendeki na kokende lisusu ko défendre mboka na biso oyo koyaya so bakangi na prison na ke prison mabe eza te ye moko pourquoi alobelaka Félix oyo bato mosusu papi ntango alobaka makambo mosusu na banda ozwa mpe boye na tiango na bokoto maintenant mona peto naza moto aliboma moto epeta il comprend rien pourquoi défendre Félix il faut kende pourquoi donc ouais donc c'est à dire pas de négociation ba négociaka na mabele te ba mi libéraka non mais pas de négociation on a fallu donc ça dit bino baza na valeur te aza mona mboka azali inconscient azali orgueilleux orgueilleux soki azalaki mobile mais azali orgueilleuse mais nalobi te soki nakoba so aza orgueilleux soki azokanga na yo lokola biso te yo ozomonaka te azali nde Tantine Farire azali orgueilleuse totosilisa ta bato balanda biso soki concert ebetami nalobi na awa eza mo ndenge te bino bozobwakela yanga mbwakela mpona te yango natuni eza likambo wa yango te ifo bolongola yango na mitu na bino eza likambo wango ebeta te eza likambo bokecu wa yango te moto tu akosimeki responsabilité na ye po waya baza kovanda ere to azomobilize bino mboka ekenda république n'existe pas l'état n'existe pas eya problème ya diaspora eya problème ya bakolo mabele balakisaki non bango bamoni tozokende siko baguerre civile eza partout makambo na banda ekoloba makambo nalobaka epana makambo nalobaka chaque jour yango ekomi kokokisama kala mingi te guerre civile ekokota ntina Kinshasa na baregion nyonso ebeta te ça me regarde pas problème na ngai yali na mobiliser peuple bakoma wana liboso mpe na suka yango afungolaka porte bato bauti partout bakoti na bango après na suka yango ntango bato bakoti bazoki na bandako bato mpe bakufaki covid obiki covid mpe ezongi makasi me moye baloba yango mpe eza te biso tozokebisa bana na biso tala badavina lelo batangi baklasse awa neti oka bamama ya mos bazopesa badiplôme na bano basisi bauniversité awa le 2 décembre na okende wana napesa bango coupe ndeko na ngai eza problème bitumba eza problème ya boketi aza visionnaire boketi aza inspiré na molimo ya mvuluzi kimbangu ke babebisi république ya Kinshasa eza ya kokufa bajeune classe eza te même ozwi licence na kati ya Kinshasa ozwi gradué okende yango na Brazza bakozona mosala te meme na Angola tala bamboka ka Angola bauti kosala deuxième aéroport mona yango okima bamboka ka Égypte bauti kosala deuxième capitale mboka na bino boza na avion te avion eza te misala ezalaka te eza pays de guerre pays oyo bato bayibaka bamillion 500 million mopo moto alobelango fe ezalaka moketu nasali banzembo nazomona 6 chansons d'ici ezobima na dénoncer Félix Etshilolo na dénoncer bakagame babemba bafaili bato to na dénoncer mon frère totika bato bazokende balingi bakende na baélection nayebi te suite okokota na place wana Félix akaba mabele papi gen boni ko ndeko na ngai oyebaka yango ke Minembwe ekoma commune pourquoi toujours défendre yango te soki bato ya Kinshasa oka baboma bango na banzala mais banani bako défendre Minembwe banani bako défendre mabe c'est le diaspora guerre ya Palestine na Israël mais mona badiaspora ya bapalestinien ya bairan ya bamboka ebele bango to ini comment biso tokoki kodéfendre mabele na biso te comment kaka bamemaka biso na badistraction
lokola peto na biki diaspora aboya makama musique makama distraction surtout atakaka ba musicien pourquoi pas batiaka ba trasaka calendrier na bango ki tobeta par rapport à ba imbécilité ba politicien ba yaka lemsu aya ko bata masai makamuna ke biso tozobo parce que musique ezali arme moko makasi soki tofungoli porte en Europe esili mission na bango ezali fait komba ekufa samboka ezala sauve komba oyo ekufa Kagame atikala na mboka na ba Museveni jour komba ekokoya na Europe esili mboka ekei mais ekozala problème ya mbote. Alors tant on petit sur l'élection aux athées parce que le 20 Kalaming était Zokoka. Est-ce que l'élection aux athées? Mais justement on a parce que danger est grave biso tozala répondre à l'élection te tokinga non l'élection 2006 peuple a gagné élection 2011 peuple a gagné élection 2018 Fayulu a gagné baboy Fayulu batie Félix au bango mbale pe ba personne mboto balakisi ke bangala bango na problème te sur entre Fayulu na Félix na kokufa pona bango tozwi destin na biso to pe mibale tala ba age na biso Mobutu azwaki pouvoir na age ni ba 20 à 25 ans mais à sécuriser mboka ti a kokufa na ba 67 ans. Mais pourquoi nous sommes tous incapables, il y a qu'on doit décès à Moka non mais pourquoi nous sommes tous incapables, il y a bateau se soigner dans mitou na bango. Élection, ezala, tu ne gagnes rien. Il fait chasser Koubengana, ba occupant na ba compagnateur. Élection, ezala, tu ne gagnes et le côté. Makambo Touroubaki, peuple Zaïwa. Na diaspora ba comprendre que il y a tant moko boy batona mokili ba changer babi quand le monde ça change les gens ils doivent changer ba tout ba changer dans le monde entier na ba congolais ba kinois na ba diaspora ba zo changer te na plaisir moko to ko résoudre problème moko te ngana na haine na motuté na zala rappel na haine na motuté mais na zana haine na ba to ba zo bo ma peuple wana na koki ko accepter te na ezala ngai ezala yo na ba portable na biso tozomona ba makila ya bandeko na biso chaque jour Félix azomena ne ba champagne Jean-Pierre Mbemba azomena ne ba champagne bazoboma bato babotola bandeko na biso na Bunaga na Kiwanja kaya banyonga tikuna une année et demie yango baza otage ça veut bandeko na tokomona ka bango te to éviter sou mboka ngo ko changer jour nini donc bandeko na biso tout le monde azomona normal bakanga peuple na biso en otage na ba 1v3 bandeko bazana na Bunaga na Kiwanja bakokoma ka Goma te bakokoma Bukavu te puis tolali tranquille toke kobina musique ya PD Farira tovani toke kotala Farira ekobinisa biso loketo ngai moko kolobo nyoma nya bina koleka ye kobina na ite pala ngai siko ngai moko kolo kobina na tango à côté na se sacrifier bon jeunesse pour dénoncer, pour mobiliser, pour interpeller le peuple Yanzambe. En tout cas, le 25 novembre, musique est comme ça la tête. Degré ou bien de force, dans tous les cas de figure, diaspora ko bimawana, batu ba komona makambo ekolika na France. Oye tumba maki na France, na gare de l'Est zalaki mama. Oye kozala plus, même Emmanuel Macron bimisi, ba armée tolingi to mona eloko ife, to mona place bazo mema biso. Il y a un abisso qui carrière et à faire les signes. Ok, voilà, on va tout ici rapidement, non, l'Ilobassou qui est athée. Non, l'Ilobassou qui est athée, toi la mobilisation, l'Ilobassou qui est là, mon peuple a besoin de paix. Mon toko se retrouver, toko se retrouver dans Boka Namiso à l'aise, toko tambola dans 11 régions. Motoko tchombele azate, mokolo tokomona ba autoroute, mokolo tokomona ba l'hôpital échangé, peuple a défaramment paté, mototo comme na vie a bien pour tozal pays riche. Tokoni mate que nzamba bénir biso parmi ba nation, nzamba pesi biso nyoso na ignorance la biso tozanga nyoso. Ya to biso bato le 25 novembre
et sa ville morte. Le 25 novembre, bana 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, bande kotubo tina ba mail, ndenge bozo tina ba mail, et puis moto tout va se préparer. Koya kotuna teke papa bokati to sala ndenge nini. Boyebi ndenge salimaki na gare de Lyon. Milinga fait bimebele, milinga gare de Lyon na bercé bimaki muke. Même toi on a besoin milinga goumate. Milinga le feu et la moto et la pour comprendre. Ou bien le gouvernement français va arrêter distraction à musique. Et qu'on a été dans la ZAC mobilisé parce que tout le monde Emmanuel Macron a imposé son dictateur que il y a les Cambodgiens sale mais il fait salement. Tout le monde a ngoté. Il y a na pesimote na ba combattant fantôme mais Maurice va inde comme lesquels na pesimote na pesimote na mama Mongala na Lyon Maserati mama qui pas vite na pesimote mama Déboulonné ya Déboulonné TV na pesimote mama Ebali Azaï na Washington na pesimote mama La Joie na Madrid en Espagne na pesimote mama Dingari na Sénégal na Dakar na pesimote bande cour rendez-vous donné de l'histoire toujours comme histoire et ça le 25 novembre na 12h 15h motoza peut soutenir na bande konabiso ya ba africain o ba telemaka ba organiser ba sengi na lukumu na biso bande konabiso ba ko tia biso poids toza na sitting na 15h na arena na défense sitting autorisé. Voilà, merci Nabino bande ko na biso tu vois qui rapidement tozwa réaction il y a Boké Chwa Yambo. Je crois qu'il y a Boké Chwa Yambo na cimetière batu baloba ki na ndingo fe baloba et akitoya rapidement balobi le 25, qu'est-ce qui va se passer. D'ici là, Botika Malam est resté connecté sur Tolo Belavi. Surtout, si on a abonné, abonne-toi déjà à Tolo Belavi officiel. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Bye bye. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinabo pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongindako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kito mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongindako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mama shokola mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre de prêtre Basel Yolito de Belga
Grand merci. Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Sai Jens la mama Jetou Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu Nana Omi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lolite mosala seko banza yo Utotika ngai na koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata maumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato olo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi no lengyo komyo memela ngai DJ Kisalou, son Chideric Tamba, 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se nye Manda mandalala Sambo Lipasa nanga kade Mama Anina na Deborah Diana Sumbu na zobanga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Shika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Natango kolala ndenge nazo santi Molingongo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komyo banga nanga Déception Soki moyen ezali yo salata Wana moyiba banda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mo perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokolo ngoya suka yana tango toka mwanaki Liloba na ngaya talo ngana lingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba